Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, Mwana liboso akimandako akendaka destination ekoni oyo mibale ndenge moko likambo nyonso kala balobaka ndimaka kaka wi oyo misato mwa malamu atosaka igwe nzamba kocha loboko oyo mineye polimaledi zikirokundayengana kokundebebele ile more mama liboso akendako abunga kaka kendako destination ekoni oyo ya mibale ndenge moko likambo nyonso kaka koloba ndimaka kaka wi oyo ya misato mwa malamu atosaka igwe nzamba kotia eloboko otika mwana bato azongi na ambiance na ye awuti na batristesse awuti na bastress awuti na makambo ebelebele kofuta na tournage asignaka te guerre ebandaki wana surtout yeba c'est quoi pourquoi signature wana eza ya bato eza oyo basalisi bamama top te po mama top akoma ere nyonso justification na baémission signature yango signature eza oyo bagi ngombe basigna signature c'est-à-dire eza na bamari jeune basigna basigna Omar est-ce que boya ko signer po matière lokola kolobaki mibali soki mibali nde bakundeli papa michu papa bakundeli nde papa bakundeli nde basali michu de passe bakunda papa bango c'est-à-dire eza débat il faut za nana faut za fontaine pour là il faut être nana c'est pas facile Sidibé ça va oyo ko mozata tiens na mito papa ya kana ya yo ka j'étais ya ko za kana ni Sidibé ebike bazofinga omari na famille bota mam saika kotala et pour amatsa somba bango mototo a consoler je sais pas yo oko analyser une côté wana comme na mam n'arrive pas omari ayeka na moment autant ba finga omari mais est-ce que ce bato ba réfléchir bongo est-ce que omari et la première fois ba finga et ba communicatrice belle déjà ba finga et péditi bango ne ba ko apprendre biso que tonton o za pédé wa banana ba communicatrice belle OK ezamba liboso te biso za kina matanga totaki te ke mo linda aba bakateka te ko ba page ba biso ba communiquer ko taguer Michou o eza jeton Michou linda bokeki Michou jeton pendant que Michou za na masé o la papa na yi mais on doit résistance na département jeton 1+1 c'est belé na loba ki on déjà batu nyoso ba tourner na ba bomboté ba carrière na bango est insuffisant geste aussi la sali eza geste mo o to benga eza ba geste mo très loyal en fait t'es loyal qualitatif et ça na kati makabwana qualitatif eza geste mo ya aider rosala bo loyal qualitatif le terme musu ba lobati les questions eza ba geste mo très loyal en fait bande ko na bango mibali ba pe na besoin ya ko bénéficier nango oh mon eza makasi bakisa jeto ekanga Michou yebini bobo keke jeto parce que Michou ya tellement bêti jeto na ekangi mona si la sala kate pour le bossa la analyse pour na nino kende ki pa au mari donc si la sala na posa ko kende ko assister au mari na répétition na ye ce qui si la na au mari si ba sala ka programme ke o ya telle date na répétition na nga o ya pe ko se pesa bana na nga donc ce qui bino boyo ki posa ko lala bolamu ki bo finga au mari donc si la kende souté pour Monique bino moko ba propre communicateur ya communicatrice ya kama ya bela o eza ke o mara kenda ko tourner ko no bo finga o mari eza yebanité tout affaire signature wana eza signature ya nini c'est parce que bango monde bana ba légèreté pour yo za artiste et comédienne pourquoi faut ba s'initier yo contrater le côté ba côté et pourtant on va s'initier au contrat bongo il faut ça la contrat o avec beaucoup de respect Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, voilà Congo Liziba TV, merci na abonné, merci à nos téléspectateurs au Balinga Biso, Balinga chaîne Abiso, Congo Liziba TV, au Batala Rabiso partout dans le monde entier. Merci mingi na abonné na Biso, surtout ba maman au Bolinga Kevin Pandelekechu, au Batala Rabiso, Bolinga émission na Biso, ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV. Merci pelongo nyasusu na ba partenaire na Biso. Lokola esepelisa oya mama nana takaza babi koma papa lopango mama lopango na priase ndenge nyoza bambongo za ba possibilité moko kokosomba lopango te okoza papa lopango te mama lopango te na grâce ya nana takaza esepelisa na priase ya moins cher okomi papa lopango ko mama lopango mapango bomona ya gabi asala ba publicité wana c'est grâce à nana takaza ba place ya bien
20 sur 20, 100 sur 100, 50 sur 50, et pas ya nana takaza nion sezali. Ils ont pris nion so pe ebani na $350 aux lopango na yo et pas ya nana takaza et c'est ça. Et merci sur na FBT misalande. Oya papa Paul fiki po na maman Nathalie fiki po na pesi bino mbote bisko zali aussi que Amovier Kevin Kamuzuna Yaya Baleki ya Kevin Kamuzuna Yaya yo tikira Baleki ti ozana bango toujours ya Kevin Kamuzuna guerrier soda munene guerrier toujours vraiment bien après ça ba conseil bien Yaya Baleki Kevin Kamuzuna et aussi que maman que j'aime beaucoup maman Nathalie fiki po monter ma papa Paul fiki po FBT misalande. Ya Gisèle et Tati, maman Versa, c'est monté ma prince Giclo Winner. Les autres anaye, elle s'appelle Mania Malika. Oyo tokoso la plus mambebele awa. Toza plus abanaliste ko calculer moi quelques minutes ba bakotala biso mingi mingi ba maman ngaza mwana ba maman. Et déjà, j'espère que merci. Déjà, j'espère que déjà demain ou avant dimanche, naza de nakati à Dubaï wana pona ko ça va découvrir mettre à moi tout rendez alaka grâce à ba partenaire local la SCP ça local la FBT local la banque on va soutenir nga na mubange ya déplacement. Je suis avec elle, j'enseigne à Jérémy Ndembo à Fungula Biso Malika Mania. Ça va Leke. En tout cas, Nicolo Lingue, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est des dents. Des tolingani. Tolingani parce que c'est un bon temps besoin de saison ça la bien parce que bon on l'émission ils ont un retour ils ont un message parce que maloba na on loba et comme ba challenge à battre belé ça veut dire que yango la sera force à moto parce nga na yebisaka o ngana lokwa boss dada kanda aboye na ko singa nzambe chese mukili asenga ka mutu OK pour travers mutu nde botolo nyonso wana OK donc en tout cas merci d'avoir abonné à Congo Liziba TV. Merci d'avoir maniachu, maniaqueur. Vous êtes belé oyo. On a vu que son l'équipe A vous c'est pelaka. En tout cas, quand on a le baki, on a les cas, boti karaba prendre bino, bah j'ai partager, bah j'aime, bah commentaire, bah suggestion. Et puis bah remarque na bino en tout cas ça la biso vraiment très bien. Merci na bino sur Bolinga Malika Mania. Merci d'avoir conseil, bah soutien na bino. Na bi que vous êtes belé, sponsor nanga ya makasi. Sponsor ya Maliko Officiel TV, les boss de l'air, boss Dada Kanda, ingénieur, Moutamayele, Moutamutu, Moutoua Gérard, peut-être 10 000 personnes bouillent. Dada Kanda. Les boss de l'air, boss, notre boss aussi, mon sponsor officiel. Nalinga Komingi, boss Akamoko na Kazakeltown. Merci beaucoup à maman Zozuna Enzi, la maman de tous. Merci beaucoup à toi Sylvie, la grâce au Yombo, le visser Moro, il y a Kitoko, à Solarade depuis Londres. Mon vieux Toshiro Kabi. Merci Mania. Tu prends au Kozata na yo ya Obwaka. Leketu, émission ça yo mais invité ngani na invité. Ouais, je sais mais il faut respecter son plan. Si tu Obwaka te moi peut ça ba question ça. Ça na kati là. Na koti na kati na boîte qui est introduction. Ngali ngalesko yo comme Obwaka ya bien na sepela na za la guna ka ngo posa bien. Ça la ngazo to malele le boss Dada Kanda. Non, les boss Dada Kanda, non, na loti na lali na bimalika. Quand est-ce que lali o etike la ngabia Afrique d'ici na logement de sale ngabule pour Dada Kanda. Oh malika, na koki. Si quoi comment na Dada Kanda faut les capable toucher au kabia. Toucher au kabia. Ça na bongi voyage pour bizarre dans kano hein. Toucher au kabia papa la Brasilia. Le boss Dada Kanda. On a Cape Town. Azaka moko, bon l'action deuxième pays. Habité du boss de Dakanda, Talakananga. Voilà, merci à toi Malika, toujours stylé, toujours cano. J'aime quand tu t'habites toujours classe. J'aime ta façon de classer tes habits. Aujourd'hui, t'as porté là. En fait, il fait tellement froid. Je ne peux pas porter les tricots. Ah oui. J'aime m'habiller aussi comme ça. Hein. En fait, c'est une très robe. Classe. Ouais. C'est une robe. Robe vesto? Yes, robe. Oh, cano, nana. Nana. Fontaine. Ouais, femme Fontaine. Ah, c'est bien. Merci à toi, Malika. Merci, je vois aussi là Jérémy Ndembo, mon réalisateur.
et ça va nous laisser auto stressé avant déjà auto lié déjà oui c'est tout il na yebaka ça on étudier dans autre là et on s'en stressé dire aussi qu'à stressé voilà na tout bolinga biso tout ça na malika manya tout ça la plus banalise si maboki ni to mesa osara maboki ba comédie des ala kaka le malika peut plus tout le monde est écarté et bouger et ça retour écarté et bouger épaté yes. Je comprends mon émotion parce que j'aime comme tu as dit je comme vous ça comprends toujours ma belle retour ya mam c'est ça retour ya mam c'est ça likano retour ya Dako s'appelle Ningisi retour aussi il y a Michou Ndembela où bouger les sous où c'est surtout comme on a mams na répétition ya tonto Omar où sali un peu moins bilinga avant to banango to bana plus parcours ya mams ndenge ya ki tournage oya kokuta ba Michou banaya na bana ebele mso na kati ya tournage wana komona vidéo oyo Michou oya sala kina mams to moni epesi lokole ningisi mokili et bimisi ba fenêtre belé je sais pas comment na babi ke Michou abwakeli bato je sais pas Jérémy Ndembo a côté la vidéo on est tozolo ba côté la bisongo na ebito mona ke ngondeni so satandaki côté wana Michou abi abwakeli badinga ba jeton abwakeli Gatibi abwakeli Davina abwakeli Linda je sais pas étant que yo analyste na makambo plus aux AP ya Bakouk ko expliquer biso na makambo ndenge nini d'abord. Voilà, comment Jérémy Ekotandeni Jérémy Ndembo. Abaki moi binde na. Le qu'on a boka qui comprendre. Voilà, en tout cas là que na question na yo, eza question oyo na duka vraiment ko vendre na kati mingi parce que rendre de résistance. Ah oui. Biso celui qui rend de la résistance. Et surtout mikoto travailler en matière à département. Ceux qui ont moni dans le département, rendre de la résistance. Il faut toujours résister. Ah oui. Ngana moni loko oyo ko sa rajte. Ceux qui michwa ya asali ndiembo, eza ndiembo yembi. Eza inspiration na ye. Eza inspiration na ye. Beaucoup d'agitation par rapport à quoi? Parce que même dans le théâtre, tout le monde a même Linda, dans le théâtre, ba jeton. Assez la paix, Michou ba pique. Et c'est normal, même si bataille na qui amitié. Parce que ton bazar na kata SB, na banda comme on a bango chaque photo que des kuna toke na pas paradis kuna na babel na olive verte. Na mona bango bando zazana Michou de temps en temps. Mais c'est normal séparation na ina Michou na sens que il y a za la susu na silaté. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Cher ceux qui prennent un micro. Yo ça la intérêt nao. Le qui n'engage pas un modèle n'a pas il pour protéger micro. Et ça relève. Oh non, on y va ma belle. On y va. Tu parles très bien, j'aime ta façon. Tika. Vas-y. Vous comprenez Jérémy. Non les questions. Binde ma belle. Donc c'est normal. Ce qui Michou Yaki a inspiré, c'est une bolobakaye pour jouer titi. Bolobakaye pour jouer titi. Mais là qu'on a inspiration au yazui. Il y a mon aliboso à Timandako. Non, il faut être aussi il y a inspiration. Parce que dans un moment où il y a un biso qui n'est pas prince d'Angola. Moi, na liboso akimandako akendaka destination koni oya mibale ndenge moko likambo nyonso kala balobaka ndimaka kaka wi oya misato mwa malamu atosaka igwe nzamba kocha eloboko oya mineye mpolimale zikirokuna ngara kokundebele ile more mama kano mama kore yekite tila mabuda dizo bana puniso sona tate Kazi, baba nanda ngulu kusoba, tata mukolo, alali na ba, kwiti. Côté. Donc, ça dit, j'ai senti quelque chose de mauvais chez Michou. Ah là. Boutique mona bato ya à s'exprimer comme il veut. Aouti na ba tristesse, aouti na ba stress mobo o biso bato to za pembe neni to tene ba défaut au komela kaya tout moment parce que biso to bungisi ba être cher, to bungisa ba être cher. Ah oui. On sait comment ça se passe. Ce n'est pas facile, même si tu as un tournage, bon, c'est qui a ça d'ambiance, mais tant qu'on a un vandi, on a un copain, accompagne que papa Bichos à la dissoute.
abandolela. Ah oui. Ozo comprendre. Botika mona batasongi na ambiance na ya outi ba tristesse, outi ba stress, outi makabo belé. Na mona ki batu belé basali soki ba émission parce que la question n'enga mabete ngani na fandi boy mandika ngai na tala ba émission yo sauté. Ah oui. Na nga mandika ni na zabo je sens que je pèse tellement lourd. Na tala ka ba émission yo sauté. Misu na ngeza ka poubelle te. Na mona ka bande ko na biso mususu ko balobela mams ba ça dit ba droit des réponses je sais pas sous bando ça la nani mais na ki ba lo ba mi soki pe ba mi ba lisa ba kunde li papa je ne sais pas si on a lobela ki. Et ça va bien musu to ça les questions de bien musu to lo belango te. Pour matière le corps ko ba ke mi ba li soki mi ba nde ba kunde li papa Michou mon papa ba kunde ni papa ba kunde de ba ça dit Michou de parce qu'on a papa bango. Ça dit et ça débat il faut nana. Faut fontaine. Faut fontaine pour kunde là. Il faut être nana. Il faut être nana. C'est pas facile. Il faut être nana. Pas dire ba kunde le bembe. Ba kunde le bembe. Il faut être nana. Oui Faut affi fontaine. Il y a facilité. Oui. C'est-à-dire ba droit de réponse musu bato basela bato nga pona nga na mona ngo ya ba légèreté na ko fondre bato sa ba droit de réponse ba jar wana. Ah ouais. Mi chose à fille. Preuve na yé ay pata kunda bato be no tanga na ba kombote bato musu to zapena ba bonne relation. Apena mbuma. On comprend? Ana nyonso. Oye mankaka na ba place ebele. Na loba ki on déjà bato nyonso ba tourner na ba bombote, ba carrière na bango est insuffisant. Parce que c'est les bonbons qui vont gagner en ces moments. Ah bon? Tout le monde me toka fille wana awa yé. Aye bo épaté. Film orpheline et beti ko sakanate. Botika Michou vanda na yé. Bolo barade yé bo jouer te. Sur les apôtres na Michou na mi ba di 50 100 te. La vie est faite des choix et des décisions. Ah oui. Ceux qui m'ont sali choix ko za mi ba di 10 c'est ça choix sali. Vous comprenez? Ce qui peut mieux ça la choix ngala ka paraître ka ndenga teka ba mandia ka bongo za choix ça là. Ninga sa nga choix nga za ki songi na ba monsieur za choix nga. Net yo ça la choix ya ko sa ba ki songi na o yambi ya bijou o convaincre yiti abimisa biloko kati. Malheureusement nga pa na ngeli kati. Donc bimis et ça choix ça là. Ah oui, c'est ça, canon. Vous comprenez les questions? Na mona ngelo ka gravité o bato za agitation ba nani comme ni nani gatiba zo agitation bato so bozu agitation même ligne de sotali ba théâtre salaka abokela nani ba jeton abokela Michou ba jeton Michou zaki na matanga totaki théâtre mo linda aba ba kata ko ba page bato so ba komika ko taguer Michou o eza jeton Michou linda abokela ki Michou jeton pendant que Michou za na masé o la papa na yi mais rang de résistance. Na département jeton 1+1. Bon que de 1+1. Oh mon eza makasi bakisa jeton kanga. Michou yebini bobo ke jeton parce que Michou ya tellement bêti jeton na e kangi. Agite sous besoin ni. Rendre la résistance. Ce qu'on côté na monde rendre ndima, ce qu'on côté na monde jeton accepter. Jeton ne so ba pesa o yambango. Na moni loko ote beaucoup d'agitation gatiba sali ba livre kinganda sali ba livre c'est important sali na livre et c'est important pour na bango. Ah oui. Et c'est important pour na bango na lobi bien la vie est faite des choix et des décisions ba choix auto sala lelo yango ndi toyeba après quelques temps ndi toyeba que choix on a ça que zaki ya bientôt ya mabi. Ah oui. Et c'est ba choix ba sali Michou yebi ka sali loko na ye ayemi ndembo na ye et soki pe zaki jeto ça peut ba bête pour binu pour boka ki ba jeton. On doit assumer ça. Père qui le soutabi que moi on va dire comment coller la non ayesu ko Michou ko beta so bordi Michou ya mabe moi nango. Au moins une vie to ko kanaka te. Ah oui. Ce qui même si là avant d'akasala choix ko vendre ko répondre à batuté Michou za sila te. Chacun portera sa propre charge en 2025. OK. Galates 15:6-7. Non, n'a pas ça, il va verser. Le quoi de un mot en français, donc mais la biso de quelque chose. Chacun portera sa propre charge. Galates 5:6-7. Donc maintenant, moi ma charge n'est en 2025. Ce qui au bois car jeton, dit ma pe jeton muninga. Michou boya ma bête, mais Michou pas un moto, ça il met comme bango. SBZ Michou t'es ici là.
Si les gens se disciplinaient, que hier, tu as que jeton hier pour répondre, tes amis shootés. Vous comprenez les questions? Na moi, n'a pas comme bé au Michou à salité. N'a pas de point à activer Michou. Le quoi que vous désatez, oh, ya bêti jeton, yo paye à cabete jeton. Pour tenir du tout, ma Camerounais n'est cité si elle est 30. Fin cop. Alors, ce que moi dis que pour tout s'entraîner dans les camarades bien, tout ça, tout maintenant qu'on s'entraîner à Trébisso na biso. Au bêti bord, on appelle na bêti bord. Vous comprenez les questions? Il faut pas assumer car. Boluka ko l'accepter que baba faible. Boluka ba assumer. Comment on doit millionnaire à Boutou. Et si tu kundaye. Agitation au hasard, non, combien de agitation au hasard à critiquer si là. Mais si la c'est discipline, à tel cas qui était au niveau n'a pas aucun jeton. Mais ce qui est bien un niveau élevé, pour les camichou, ne pas finir qu'à y tourner, à y jouer, qu'à choco na mandaka. Mais ce que jeton pour boire, que pas que la jeton monte au même niveau. Pour répondre, parce que si là on a qu'à un niveau n'a été. Mais ce que ce qui est bien pour boire que les michou, jeton c'est que bon même niveau. Et on voit que boire que les michou jeton. D'où c'est que bien michou on a même travail. Na moni lo comme bien michou ça a été. Il lo qu'on condamné michou pisate. En tout cas, peut-être que prochainement, soit celle là comme on a se reproché que les locaux peuvent Michou c'est ma bé, n'a quoi n'a quoi regarder Michou. En tout cas, non, on est là ma bé. Mais encouragé, na façon à continuer. Oh là là. Oh là là. On a quoi petit ça y. Pour on a chrétien, on a quoi l'ingate, place na zaba jeto qui n'est qui songaka. Mais est-ce que ça t'a pas l'ingakola là? Tu penses que ça t'a pas sur ya côté non ça ni. Ah oui. À profiter peut quand les locaux ça t'est côté là. Moi ça conseil non peut ça Michou. À continuer à jeter, mais ceux qui s'attendent pas à utiliser, à continuer à ça là. Attendez. À ça là, naïe. Pour dire, pas à la cape, mais n'a pas d'en tenter. On a compris ça, Michou. Calme-toi, calmos, qu'on continue à jeter. Mais ce qu'on dit, il y a côté lié. Non, ça, non, 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 ce qui me dit, pas Michou. Ce diable côté lié, continue. Vas-y, ma chérie. Satan de ce côté à côté continue nango donc on a un loko accepter place wana voilà nous allons accepter de lobby j'espère que conseil karamakambo yo théâtre zo banal izo beba makasi zo comme salité bosoto pour déjà comme salité toujours ba sous valeur ya couper ça à en sens barande ezalaka nango kala to mona pe ba do mazina ba ici barande ezalaka bokanga mpe ezalaka mais tu éviter ça la penza mabe donc si quand tu ba comment on a présence d'abord il y a Mams pourquoi Mams c'est quand un moment où il y a Omar Kabongo tant que ebi ke bazo finga Omar na famille de bota Mams ça ika rotala et pour amatsa somba bango mototo à consoler je sais pas yo go analyser d'une côté on a comment na Mams n'arrive pas Omar il y a un moment autant on finga Omar mais est-ce que ce va toi réfléchir bongo est-ce que Omar et la première fois, va finir pour la communicatrice belle. Déjà, va finir PD. Bango ne va pas apprendre à biso que tonton ou à PD. Ouais, banane. Va communicatrice belle. Ok. Et ça va dire sauter. Si la soka qui n'a répétition au mari, c'est un frère pour si là. C'est un frère pour Bellevue parce que Omar Bellevue a qui n'est à coquine de coco qui ne encourager de qu'on a été. Mais si la peau n'a Monique, non Omar est un frère nanga à soutenir Abisso. Baza bande ko va soutenir bango na doit profiter. Na bande ko na bango basi. Magi va fouta bango ba cacher ton ba ka tourner. Mais quand même, il a droit de bénéficier. Il a des bénéfices comme quoi. Tout le monde est que si les cas qui des passages dans la répétition, il y a au mari, tout le monde y paie. Même si là, à tali si bango expérience il y a moussala. À tali si bango va faillir élèvement na ba shit n'est les grands ya moussala. Ah oui. Ça dit tonton op na posa ko profiter bande ko na bango na paie ya basi. Déjà geste aussi la salle et gestement autre benga et ça pas gestement très loyal en fait. Qualitatif. T'es loyal, qualitatif et ça na kati makabwana. Qualitatif ça gestement ya aider ça là-bas.
calculatif. Le thème en dessous, c'est ça, un geste très loyal en fait. Bande qu'on a besoin de bénéficier nango. Bamoni pesi la leki aki poko tesi bandi ko bongo bamoni des arabo bamoni pe lobi pe pechanga leki bamoni pe lobi belfa leki belfa zalana au mari atikolo sa geste na ti pourquoi parce que bino boka na besoin ko profiter bandi ko na bino me bandi ko bino ba profiter na bino te parce que comme on a déjà tam souci là à jouer na garçon na zaki pa papa na zaki pa au mari au monde ke bana batala na bango mais si lo la kisayi alobi te koyo kanga sonité longo nanga na sila jouer nanga penene tu jouer penene à terre alors d'ensemble c'était bien mais kolobake pour ani sila keka na mo finga est-ce que dans bali boso maka finga ma PD na ba communicatrice à Bella a finga ma déjà PD bango ni ba pro o is série date série 1 de ba bimi service ko même na ba capture pas des mères à sopa motema malgré sopa nyo sauté pas un macambo malgré sopa nyo sauté des mères à sopra biso motema la kisa biso déjà ndenge nini le Congo sala makapo o maria finga ma PD o comprend leke alors et ana babilo comme susu to benga oka banalise à la con ah oui bozali na bino le constat d'or bino mo boye bo fingi o mari PD bo moni souci la qui ko assister na répétition o mari bino mo do sali bino mo bo bandi introduction bo sali conclusion bo do bino moko si la sala makambo te pour prouver bateau si la sala makambo te pour choquer bateau si la sala makambo ezo paraître ezo contribuer na kati ya carrière na ye asaka makambo o izo correspondre na ba kombo na ye komba scène docteur Sisi boy na boy voilà lobi to comme ba koko na biso pe to rencontre bango li solo que to un artiste comédien mo bolo to beta li solo ba ya ba icône ba kenda ba na biso to boti lelo ba ye ba dudunga fouaté ah oui on comprend ba yebi ba nani o moscovite te ba mama chako ba yebi bango te lobi to ko rencontrer bango du solo ndenge moko pe to ko rencontrer ba koko na biso o ba na biso ba boto na biso to un artiste comédien mo si là ça dit si là on a zaki so ka na répétition faut transférer bino joie il faut transmettre bino joie place tristesse c'est ça so ici là yé à ko transmettre sengo à ko pese sengo faut bo seka il faut bo sala boy même na ba collègue si là bango mo ba yebi que si là si l'égal à sang égal à joie tout le monde a pas ici la bande ba collègue ba comédie ba seka ka minu libanda alinga ko seki ça on des asco domaine na ye ozomona si la sala ka te pour le bossa la ba analyse pour na nino kende ki pa au mari donc si la soit dans la poste ko kende ko assister au mari na répétition na ye ce qui si la na au mari si ba sala ka programme ke o ko ya telle date na répétition na nga o ya pe ko se pesa bana na nga donc ce qui bino bo ki poste ko lala bolamu ki bo finga au mari donc si la kende souté pour moi que bino moko ba propre communicateur ya communicatrice ya kama ya bela o ezake au mari kenda ko tourner ko bo finga au mari donc si la cour qu'on n'y jamais rendez-vous naïe parce que bino bo fingi au mari c'est-à-dire qu'on fingi au mari et c'est le cas secret pendant bino ba communicatrice belle bino bo ko apprendre biso que au mari za la PD donc ya sikezate les kecho ya sikezate au mari aza responsable c'est un père de famille mais pourquoi malikato to beke peko kota mozindo na mamango pourquoi ekomatina étape yo et d'abord ils ont likambo to kaki likambo bimaki je sais pas si on a qui kimbi to tourna ki nae abi débat ne bani likambo ya signature akenda ki ba signer après tourner parce que signer qui était ba signer au début c'est ba tourner na biso ba théâtre signer raté mais qu'on a obligé qu'il a signé débit ya likambo e banda ki wana signature je sais pas donc ba ko tourner signature en ezalaki ya nini je sais pas ndo yoka ki kimbi explique comme la signature wana bon na évité kimbimbi azana mambo belé au peut-être au moni azam mutu au temps sous peut-être à au monde qui a limité il y a un babilo comme sous au ko sala ke ko arriver puis que même musique peut-être temps sous aux anga mutu soutenir mais c'est quelqu'un oyo
so batie munduki boye alobama bebele parce que ava azwi temps mpe aviva mingi mpe ayebi koleka bato ebele ozo comprendre yo nde moto oyambaki fo tuna ife ye nde moto fa explike yo bon nayebi nga soki nayebi tosala analyse à propos ya kimbimba balobaki omari aboya kosigné après kofuta ye na tournage asignaka te guerre ebandaki wana surtout oyeba c'est quoi pourquoi signature wana eza ya bato eza oyo basalisi bamama top te po mama top akoma ere nyonso justification na baémission signature yango signature eza oyo bagi ngombe basigna signature c'est-à-dire eza na bamari jeune basigna omar eske aboya kosigné ausigné par rapport ya quoi yaya moto na moto ana tala na ye moto na moto ayeki koluka mbongo na ye ayeki koluka mosala na ye moto so lobi toki na ndenge ya théâtre et puis na normal bato nyonso na mpe baosigné eza nango mpe normal parce que moto okoa mariche ana na groupe théâtral te aa mpe na bana te bana théâtre aa na bango te aa mpe na chaîne YouTube te soki ezali eyebani te mariche ana mpe na chaîne te soki aza nango soki eyebani te te naotangela pourkui bato nyonso fo basigné toke su nani moseka chaîne eza te groupe théâtral eza te ya marinala bagroupe théâtre eza te nini chaîne eza te mamilo aboyi kosigné ta signa asigné ta okende wapi ana esika okende asigné groupe théâtral eza te banini chaîne YouTube eza te soki eza eyebani te affaire signature wana eza signature ya nini c'est parce que bango nde bana balégèreté po yo ozaki artiste et comédienne pourquoi fo basinise yo contrat te eloko te bakosi et puis ntango basinise yo contrat bongo il faut ezala contrat oyo avec beaucoup de respect ke ntango baosalisanga contrat nayebi ke biso tokenda tozwa bacontrat na bato nde nasali yo contrat boye nana droit okesala su moto mosusu te mais soki contrat nange esili nana droit okesala parceke oplace nyonso makambo sikoyo na théâtre eza bongo mais soki omari asaki contrat te aboyi kosigné parce que aza na bana na ye ana bana ye omari mpe abi ekimbi alobi omari akomprenaki yango te totunaka deya tozwaka bambongo na biso bopesa biso ekende omari atuni bango signature oyo tosigné eza ya nini omari atalaki signature atangami omari alengi mbala moko soki bande sikoyo te signature yango eza ya nini esi problème ebandaki wana babi obebiselanga mosala bi ve abi kobebiselanga mosala ve bela bi obebiselanga mosala eyinda desiko guerre esike bandi yango wana ve bela pete nayeki bafrisol parce que omaka explike biso eloko nini amonaki na kaye wana oyo basignaki keluka tonto oti aokimanga aobanga aoleka te eza pione loa diego nde alingaka kopesa diego matière esa diego mpe kopesa na moma oyo toto okimanga te likambo signature amonaki nini na signature wana omari ag président v okoyebisa ngai bazoseri mwa baguerre moyaka na bareseau sociaux bangai basibisanga touche na vie nango kaka bango mpe mokili lelo bosa bapesa elengi v bel oexplike biso atina ata motu moko ayebisa biso signature wana ezalaki nini mpo basigne mpo toyebi nasigné na malika contrat osala na congo liziba tosigné partenariat tokosala émission malika ye tosala panda na chaîne na ngai na chaîne na yo mais à part chaîne kote mosuku osala te ngai na bopesa yo boye panda autant malika atangi abengi mpe avocat na ye papa paradis papa ye tala lekesha biyo moni ndenge avantage na biso te c'est bon totie siko malika otangi te ka leke malika mais oyo toto ope ndio tolengi aki bafoursoir bafrisol frison biso no tobebisi babe alengi yango tozonga toyeba sikoyo yango malika yoka nokolanda diego tazanga invité yango sikoyo meme ya bijou alobi ya signa te ndenge ni ere omara asigné mabi mpe na nsima na ye babi atunaki mbimbi eloko olobi kimbimbi ayimamba ebele aza nde limité omoni kimbimbi il faut pena motu mo bapesa visa ke yo ozonga te
asopi motema. Ah oui. Bato mosusu bayaka kaka ya sika eza te te ya sika ezalaka. Eza ebele. Oh, ezalaka. Oh, ya sika eza te ya sika eza. Pourtant toyoka eloko no toyoka te seke eza ya sika. Ah oui. O comprendre? Neti basignature basinisaka. Toluka toyeba basignature eza ya nini? Basignature ya remorquage? To eza basignature ya nini? Si toto oyoka bafrisson na nzoto. Abi alenga. Oh Jésus. Abi alenga. Toluka toto o. Il fallait ka. Toluka ye. Au marque bon, il faut expliquer biso. Ayebisa biso ezaki ya nini. Voilà, c'est un peu ça. Donc les questions moni théâtre écoutissimo eloko mo boye. Théâtre et baby malgré muton dimate que muton dimate ngam na baby théâtre zate mais biso moto yebi place ma bezo banana place ma bezo kindi. Maintenant nga pour ça au mara inani au marité de meraya. Aba utko bota. Babi azana wale do tie pa ndo yo finga sila bongo njoka nda botaka. Azana sini. Mais ça na participation pas ya kusma. Donc, il évite de que maintenant mbeki bongo Adelina. Voilà. Oh yo fingi makasi. Na luka photo mba deme. Ah botika. Amata. C'est un homme responsable. Et yanga zaina irresponsable hein. Ah. Tina bota bobino bozo yanga charge. Eh. Pour mobile nanga tiba yaka ko diminuer ba ayaka ko diminuer bonga za responsable hein. Tam suna matière à mutu mobile na hôtel maté. Encore paralysé à maïle. Eh. Tia yes quoi diminuer na luka photo mobile deme. O azana ngo apesinga. Aboya ko pesa hypocrite. Aboya. Attends, tama photo. Adaza aboya kosaka ko na opesa aboya. Tala kuna na photo kuna ba concert héritier abeta na Pullman so wapi yango na azali na e. Aboya de les aboya nani bageza aboya hypocrite. Kene na page héritier. Zela kene na page héritier. Kota page héritier. Kene na conférence héritier sala na mwe na va Pullman ba vanda blo a prémisse héritier sala conférence mo na Pullman. Kene tala ka mukie mo ba ne yo tinina nga na point bi ye. Yete. Bageza hypocrite aboya opesa photo. Ah, copine c'est normal. Non matisa. Les bons amis, les bons pièges, les bons amis. Eh, ça dit comme les bons quand défend des bons amis. Et ça dit comme tango bazo yako diminuer mon bala muninga. Lelo yelo kaboy na bangoti. Lelo kaboy na bango. Azala contente yi batangele ba bolam o basalela yi. Te ba tangele te ba banga. Parce que tout ngana. Tout comprend te. Ba banga parce que c'est que nangana demeure na za bien. C'est que ngana za ki bien. C'est que ngana bien. Konga ba ya bo toucher ngana facilité. Parce que botala motema nga bo moni ke te malika za la loyale za social au sopa motema te. Mais na demeure bo banga po bobi ke so bo meki o ya po déjà ça sopeli biso katikati motema. Alors qui so oh ya. Ozo comprendre. C'est dire que ngana demeure, c'est que dans le département il y a être loyal, c'est que ngana gagné. Donc alors, ngana otala bangote, ngana otala demeure ndé. Avant de diminuer mon bail ngana mon bail non mata miniature. Donc il y a une photo conférence héritier otala azaka azayo ça vraiment so bani otala ka wala. Na bibo. Na nga kuto koma na te pour mafute matanga, do fona lukaka vi. Parce que le logo moi na malili. Na lo bibo, ba pesa malili, abo chena ver. Na lo bibo ça va, quitte ça. Na bibo siko tout le banane malika et l'homme n'a sa moi analyse muké tout le monde aura plus et toi les cas qui a carte qui n'est qu'au carte moi tu vas salir qu'à émission non t'avais pas SBT mais il l'obéit qu'au loba nous avons battu tantôt on m'a dit faut tipo d'Acosta ou tipo ou Beyoncé mais toi il n'est pas si là wa parce que quand d'Acosta t'es pour l'année pour te dire d'Acosta qui non qui pour ça non ok pour ça qu'est bien ici ça arrive pas à choquer. Nabi, il m'a choqué, Monica. Il m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Tu n'as évité, dis-moi d'abord. Quand il y a d'Acosta, ah, ils ont dit qu'il y a Mathieu Zongi. Tu y a qui ne pas. Lundi, ça d'Acosta, film, mais avant d'Acosta qui est poteau, elle va tourner par Mams. Puis tu me film, ah, d'Acosta, Mams, on a film, Mango. Loyal, Luana. Puis ma casse les années ngona d'Acosta na gesho bakoka ba ngoteza nini yebi sabiso no pour d'abord jouer après jouer kuna ça kuna puis tu éviter
Gingo mbesa ko ya ba ko benga nete. Yete ye pour finir SB zati. Iso ça mita lokuta. Biso to ngaba nana. Tu to ngaba muye. On d'abord ça va pas bonga. Na SB muye. Moi li bento ngaba besoin de célébrer ton CV. Parce que non c'est chez c'est qui moi là qui Nicolas zaka ba sengé pas za mutamatala nati. Natala mon nom. Nicolas zaka na ba sengé nana. Non. C'est une photo ouais. Akobi muye. Muye là vous. Nana Non, penda. la guerre c'est alors populaire. T'es d'accord comme Mbouye, bon, la guerre sera donc. Mais c'est bien Simba qui. Londres, on peut aller Paris, na Kenda, Londres, Paris, London. Tout ça canalise, on a des choses. Mais oui, que va coqueter né. Au moni, na katote. Na tuna ki ya bijou likamba mo abi. Bo ko kanani te po d'accord, tabi tout na kimbibi. Magoda. Magoda tie bijou beni. Ka oyo lobis. Ya magoda. Ya magoda. Ya magogo. Kwa zape sukali. Ada sukali Oh dale. Sukali ya mi. Comment c'est vrai mbebo le loche asa muto mbebo mingi bongo la zo video mona sala na matongi apesa nga bisbeli d'accord la problème jabe na asala bongo bidja za bato pesa kanda tana pese micho bizwa aya ko la kalise bele bi o kalise bele nana la c'est la émission inédite et populaire. Ah, c'est la émission, il est en a Vincent. Tout d'aller. Et quand Vincent, comme on a 2 heures de temps. Ouais, papa, Chico. À qu'est-ce que c'est ma camunio, ça le français, ça t'aille là. Parce que dans la zone, na CPP, na il a téléchargé. Ça va plus ça. Ça d'accord ça. Ah, ben si chemise, moi, il est mis comme un prof. Travail des arrêtés. Yo, coquin. Parce qu'on passe dans mon tout et non, ça va beaucoup bon ça. Départ il y a bien un SB. C'est racheté. Na kasu na zo ba pono ali mbono na village panda. Wana futika nyongo. Ça ba nyonga nga pas foutre. Azali ngalinga mingi kwa wapi kwa. Kwa ni yangwana. Na Diego pa yebi. On ndakula Ndiko nana. Mama d'accord ça pardon. O kanise ebele ebele de bon moment. Ele zongi ngai. Biso apesa micho. O kanise ebele. 600. Maman. Donc on a pas d'orgueil cela déjà. Oya ko se na 2 ans l'étape pas Vincent. Ye bijo di ya bagoda. Mais bijou pe na ida style de génie, il faudrait que travaille au salaire, pas bimi, ça va quand. Pardon, bon service. Donc décortiquer un mode de vie à battre. Oui, c'est bien. Et tout allé. Oui. Au moins d'accord ça. Et ils sont qui tout sur la sur Begitoko. Toi tu n'as que tout le balabiso kaka. Au moins que d'accord c'est tout allé. Nini? Bon ça oui bon ça m'a vite. Na le kosa lokole efungami oya mixeza ka mukeme moi musoni. Olandela ki? Ya olandela te. Yo binyo sweleke. Yo nana Wala Beyoncé o. Nana Beyoncé na Fontaine. A Fontaine. Non, vie changer ya moto. To ne ba ka so suki omonike. Ati yombo. Omoni azana ba pembe mona. Bazaba da kosa mukila bazami tema. Mais non, d'accord, c'est pas bien. Ati yombo ka kabote. Mais fiba cheka mandefu neka cheka mandefu tenti kimbimbi. Non, Cédric. C'est ça, Cédric vient nana. C'est à combien nana pinta. Comme ko chama ndefu te ne na linga ko bonte mandefu. On est bote. Ya boss tu kana kaka do katabuwana. Nzoka kanda boss na tali. On dit parapluie. Le ko j'ai la finga makoso.
makosa bien nayoka linga te napesi bainterpretelenga azwika moko oya jael makosa otala fwenge lokwa dikosi aya te pardon toana département oya bato babe sikoni revenons à notre mouton question tuni wana d'Acosta même moi aussi je suis étonné parce que tout le monde décor à l'équipe décor qui est canalisé beaucoup de SB attirer ko chrétien pe sila attirer ko chrétien pe belle fille OK ça il peut avoir émission ça rapide émission té moi ba vidéo na ya salaki pour na lobaka ke yé azana yé travailleur ya bilarte tout le monde là lobaki ça peut problème tata muta ko faire continuer ça travailleur à bilarte mais chaque chose a son temps. Et c'est cause où Barani Kambaro signé. Attends, Mouto pas signé, son contrat n'est signé. À Kenda, quand même, à qui ne s'exprimer pendant tout ce temps, oh, pas à qui privé, pas battu sous. Ah oui. Mais il connaît, oh, ça qui est nani décor à Fingama, mais ils ont quand même les Cambo décor à Sali, ils ont pas yango Gesho à Sali, ils ont pas yango nani d'Acosta Sali. Mais pourquoi Bango ba Fingama te bo Fingana? C'est qu'il y a quelque chose de mauvais, il y a quelque chose dedans. Bah, bien, je vais aller. Yamagogo, Yamagoda. Tu vois ouais le pena Cardozo hein na mosco nani vebe la sali hypocrisie maman ko sa vidéo Cardozo linga bala tawe passa là ouais passa pour venir d'autres qui Cardozo m'embêter ah ngana ebise bango bako attaquer batubili ah oui parce que de petit à petit il y aura des moments où ils a tout temps il m'a enfant de conscience né ça la quête carrière est nga je dois exploiter ça bobando finga bango ah oui bobando finga bango parce que batuni so bino bonga bobando finga na baza ba produit ya belarté baza ba artiste comédien ba construire ba carrière na bango moko alors ceux qui mouta vanda qui a mis côté c'est na katera moko boye yemo ka côté c'est ba légèreté a que ne mi côté ça na comme le quoi il y a produit ya bela et ça de belé baza mikolo ya belle vie ba même na âge même na carrière tant ba on ba ça théâtre ba vibrer belle vie comme ça na section en ati ah ouais belle ça tali ba te beli na TV mais boya bomi kiti ça bo pesa ba éloge neti gigo mekuta tayi na est dans les abakuto lini na biso te profit ne on est simba na ngote o mo ito da kona mi bongisa ti ba yombo abongisi mandefu et ça lié pena mouillé à se retrouver par rapport à ba biscuit mais d'accord ça ça oh ils choqué ba te belé surtout gingo bezo choqué parce que comment on va d'accord ça comme net d'accord ta salle émission à loba parce que pour d'accord cette émission auto soit na kané wana pour pas d'accord soit depuis ba message tu comment tu peux comme émission ouais ba message des preuves bobolo kana non j'entends non Mode bokene na osu boblokana te seke bolinga na mingi. Tu abokanga te. On peut abokate na okate. Ah. Yes. Binda te. Ta suka na olinga. D'accord ça o tia photo. Suki ça kini nango. Zoomé no Jérémy. Donc on va lipa Covadis. D'Acosta. Mukina, la mukina. O zoomé. Mukina. Zana skona kota. Mais tu sais comme à Londres. Tela suki ngo dans ocha. Ondo kité. Ayoki yo. Donc on doit ba ke linga suka te on a changé. Mande fo yo je vais libérer na cap mais na grâce. Revenons à notre mouton. Donc bloqué au point ça tibusa. Yango yote. Yango. Na bloqué na mon profil là. Tout fou moi déjà. OK. Voilà, c'est une très bonne chose. Donc on bloque en ati. Donc c'est un peu ça. Au moni batika bloque on peut nous choquer à tout moment. Ah ouais. Mais ngana lobakaka. Oui. Ceux qui bana battre oyo balinga ba initier. Bazara wana ka pona bango. Belle va nous la choquer chaque année. Ah ouais. Parce que petit à petit, mutu nyonso ba nous conscience na yeke nazana doit retourner partout. Ah oui. Voilà, merci. Je vois petit à petit, vers la fin, il y a émission Abisso, plus qu'à l'année, tout ça là qui a membre du théâtre, ça là, pensa bien, ça là, pensa mabé. J'espère que va belé, va retourner nangai, membre belé, va membre c'est la bissa, là, la capacité. L'autre monde, va musicien, va retourner ba date, va retourner membre belé.
Mais peut-être par rapport à Biso, peut soulever les camps. Et qu'on s'appelle quoi? Et il y a un page tu as pour que c'est un achou, tu belé, beaucoup à côté, tu as pour ça. Même spectacle, même ça chaque date. En tout cas, même si tu as Biso date. Tu as Biso date, on a qui ça Biso combien de fois ma capacité, non? Déjà, au PSA idéologique, quand tu as dit que les musiciens, parce que tu as dit que tu as yamba bango. Naba Tour Eiffel, ba musicien faut ba yamba ba on a ba endroit moko bo eza populaire. Au pesa biso déjà idéologie on a que et au côté ça on tina kati ba comédien. Au kenda poto to mona ba yamba o ba tumiso pe ba koma pe ko répéter loko wana. Alors mams on a capacité. Vina biso ko la Costa Signia. Akenda ko beta na nini o na babenga oni na salle soki ni za casino te za salle mo bo Mandelaine akenda bo malgré ba kiti ndele kari ba tnebele mais quand même asigna ki bongo combien de fois même sur la population même si tela biso date tela biso date en Europe to za pour la promotion to pour la publicité de bouger tela biso date wana ba youtubers na ba youtuber na pe oyo soki o te date pe o ba munda ba ozo ba visa na ba pe ba kende ba assister mams si tela biso date et puis le comment on a passé message pas ya mams na Vincent Louisi ba bengela biso ba comédien oya kala ba bunga ba Tony oya ya muyombe gauche bazali ba mama Naomi bazali te mwana omi babenga kaye mutabat ko apekisa kaye dossier za Mathieu mwana omi babenga kaye mutapekisa kaye mais mutango peut c'est lo azo tourner à tout ça qui sauter c'est pas verbal ça problème t'es biso problème mais il y a des surprises batebe bazoya département biso mami jokisa tela biso bango tela biso to moni boko tela biso nani harmonie harmonie yo nazo aobeta ngo dada mams tela biso bato bobete biso libako te tela biso bato ekosala nango te ke motoka matop no babenge kuta ya ko jouer te mais esi epesi soki ndenge nini justification eke ezongi alors mams Vincent Louisi bengela biso bato oyo toyebi ke so bobengi bango baye tokosepela tomoni mame epela ye azo jouer kitoko au calme rage esalami te mafinga ekoti nango te eloko moko te meto la kenda ozo comprendre meto la kenda toyebi makambo na ye te meto la qui doit dire c'est kiti toyebi na biso te toyebi na biso te ngoto na bamama sikola na biso baza wana babete biso dada bafilme en tout cas toatana problème te merci mams esila bisalo tiela biso date mams merci merci à toi il y a Dada Kamba c'est ça l'ingénieur le poste de l'air boss Dada Kamba asala na sime na nani na sine c'est là non oh Dada Kando na yebi mo kasana sine Kanda iti to hivi na mo dada kulbe dada asala mama sta acha kuga na stade de martyr akidati na inga abungisa kuga Dada Kanda le boss de l'air boss na luta so bilinga biye malika te wana fo bandi ndoto te ndoto ngo yo ndo wotika biyango na distance yo ndo wotika ngam ko tika merci à nos abonnés, merci à tous nos téléspectateurs, merci à Ebon Solinga Kevin Pandelekechu, Dubaï Nazoya. On a pas quitté Mais Dubaï peut mutambonga, tu peux est-ce que tu vois ça non? Pas bien ngoma. Ah normal kaka azwaka. Boso zokanga na yo ebisongo ah. Génial Dada Kanda. Merci à toi Malika Maniam, tu dédicace à tout balingaka yo et to somi tromi nasuka. Merci. En tout cas, merci à Batutu Balinganga. En tout cas, maman Mireille Vimba Mantianga. Maman Mireille Vimba Mantianga. En tout cas, Maïkounia, je te salue. Maman Rachel Mado, maman papa Tumakisi. Merci beaucoup à toi, Nida Bouketa. Il n'y a pas de Bobo. Dada Dadichou de mon cœur. Je te salue depuis quelque part. Je que vous avez dit, maman Adita Fukumba. Maman Yolande Nganga, Motema, il y a papa Patrice Nganga. Une mère pas comme les autres. En tout cas, on a fait si bien merci, mais bien sûr, on a Malika Mana. Maman est bachimo paradis, je vous aime beaucoup, on a donc, mon vieux Toshiro Kabeya, papa na Francilia, Motomoko bien, Motomoko très loyal, Toshiro Kabeya, papa na Francilia, Topesio Bambote. En tout cas, merci à vous aussi
Merci à toi aussi, Malika Mania de cœur, Malika Mania Nangai, et meilleur Dieu, ça la capacité, ça peut jouer. C'est le problème de l'aplomb du temps et la disposition et la compréhension. Je suis ras-de-bord et je suis désolé avec vos conneries là. Moi, c'est qui veut pas dans les ketchou, rêve toujours. Malika, ça veut dire ça, non, moi, le rêve, malika, le rêve, parce que l'enfant n'est pas zonga, ça. Je comprends que rêve n'est qu'un rêve. Bon, palpiter, bon, bangani. Malika, il faut la moutonner au saut. Madesu. Moutoté, madesu, kaka. Jérémy Ndembo derrière la caméra, t'as un boaka. Jérémy Ndembo derrière la caméra. Si vous voulez me ma lousse, Kitoko, Kami Kano, c'est grâce à Jérémy Ndembo. Jérémy Ndembo qui n'ont pas Kitoko. Bah, bien, vous voulez voir libre, ça, mais Jérémy Ndembo pas exact. C'est là. Au revoir. Congo Liziba TV, pour plus d'actualité.